Shalom, shalom, bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans les seigneurs, na pesi biso mbote, na kombo na Yesu Kristu, mokonzi pe mobateli na biso, na sepeli lisusu bandeko na nga kozala liboso na bino lelo pona komemela bino ba message yo nzambe apesi ngai. Vraiment tika nzambe na biso tata azwa lokumu nyonso ezongela ye, po ye nde azali maître ya temps pe ya ba circonstances. Ye mutasali biso lelo grâce o lelo biso toyoka message o tokutana na makambo oyo ayebisi biso tika kombo na ye ezwa lokumu. Lelo bandeko na ngai mes frères et sœurs na memeli biso message o nzamba apesi biso. Apesi nga ba message me na kokoka kopesa ngo nyonso lelo te. Na kosala en sorte na pesa ta deux messages lelo et mbangu na landisa message o mususu nzamba pesi po ezali vraiment important. Eza ba message o nzamba pesi biso po to tia yango en pratique pour comprendre l'air na kopesa ba message oyo pour comprendre ngai mieux. Donc lelo na so pesa message o nzamba pesi ngai ya o nzamba talisi nga ezalaki le 1er mars. Nzamba talisi ngai message moko ya mawa mingi ya pasi ya makambo tozo éviter, mais bien aimé dans les seigneurs nzamba la kisinga qu'il y aura une guerre oyo ezoya o eko atteindre Europe mobimba. Donc na ba signe o nzamba la kisinga maloba o nzamba ayebisi ngai eza ko lakisa biso clairement que c'est une troisième guerre mondiale qui arrive. Donc nzambe alakisi ngai une guerre qui arrive et guerre wana ezali une troisième guerre mondiale. Alakisi nga na ndoto na kopesa bino makambo nzambe na koyebisa bino tout de suite la makambo nzambe ayebisi nga e maloba nini nzambe apesi nga ezali message ya mawa mingi ya pasi mingi. Pe nzamba atalisi ngai pona biso ba congolais, nzamba pesi ngai ba message oyo nakoyebisa na bino bana na nzambe ba congolais peuple de Dieu. Toye ba makambo nzamba lobi po makambo oyo ezo salama ekozala na ba conséquences ya makasi. Esengeli na biso toye ba makambo nzambe apesi ayebisi biso. Totia yango en pratique po ete bandeko na ngai makambu bitumba oyo eza liboso ezali bitumba oyo efungoleli biso porte ya munene ya kozonga mboka na biso. Nalobi yango lisusu po oui c'est certain, c'est comme ça tokozonga mboka na biso, mais na temps voulu, na temps oyo nzambe na biso atie. Nzambe na biso atie temps nini oyo biso tokozonga na mboka na biso. Ezali tout de suite te loko nga na pesi message bo nzamba lobi na ngai te to telema tout de suite to kende. Ezali makambo à venir, eza makambo o ezali boso na biso. Donc nzamba zo préparer biso, yango zo pesa biso ba message oyo. Donc nzamba ko yiko pesa biso ka te ke guerre ezoya sans apesa biso solution. Nzamba a fonctionner ka bongo te. Donc atalisi ngai makambo a guerre, atalisi nga pe makambo mboka na biso, nzamba révéler nga secret oyo ezali na drapeau na biso ya Congo. Nzamba révélé nga eloko moko eza na drapeau na biso ya Congo et eza na eloko moko oyo evandi wana pe balingi ba sala yango. Balingi ba réconcilier yango. Na repesa bino message wana tout à l'heure etali mboka na biso et sengeli na biso toyeba eloko wana poto koka kolongola ngo poto zali ko préparer nzela ya kokende. Mboka na biso fo ezala libérer d'abord spirituellement. Ezali très important mboka na biso ezala libérer spirituellement po tokozonga na mboka na biso na sima ya makambo ebele oyo ekosalama. Alors nzambe atalisi ngai makambo ya drapeau eloko moko eza na drapeau na biso ya Congo oyo il faut tolongola. Tokolongola yango na mabondeli, tokolongola yango spirituellement d'abord avant to koma na nzoto na ba soulèvement na kotomboka na eza droit na biso eza ba droit na biso ko silika et tout, mais tout commence par le spirituel. Yango nzamba zo lakisanga makambo. Donc lelo na opesa ba message wana mibale ya bitumba ya guerre oyo ezoyela biso liboso oyo eko atteindre Occident mobimba na makambu ya drapeau na biso eloko evanda na kati ya drapeau na biso na mibeko nzambe apesi biso to sala. Mais avant toute chose, totika moment on a maboko nzambe na biso to kumisa totika nyonso na maboko na po ba message oyo ezali ba vérité
ba révélation prophétique oyo tata nzambe azopesa biso eza surtout pour la libération na biso peuple Congo to kamaloba oyo bien to bondela to tika nanu temps na prière po molimo na nzambe mema biso molimo na nzambe amema abomba ngai nanu nga moko oyo nazobimisa maloba po ete maloba na ngai ezala ya mosunité et puis apesa bino bandeko na nga discernement makambo oyo alobi bokoka kososola ke makambo oyo euti epa ya molimo na nzambe to bondeli biso nyonso po to partager message na biso to bondeli na kombo na Yesu Christ. Papa to sengi yo merci éternel Dieu notre papa to kumisi yo na sengi yo merci pona ngai pona bomoi na nga pona bomoi ya bandeko na nga bana na nyonso bakolanda message oyo tika kombo na yo kumisa ma papa oza malamu papa oza malamu pozo révéler biso bana na yo makambo oyo ekosalama ezali grâce monene papa tika kombo na yo zwa lokumu mpona ba révélation oyo tika molimo na yo emema biso ekamba biso ebanda na biso banda na ebandeli ntina suka ya message oyo epesa biso discernement ekota na mitema ya bana na yo mpo batia yango en pratique tika ngai nazala kaka simple instrument opesanga maloba eke makila na Yesu Kristo ebatela ngai mutu na memi ba révélation oyo tika ete monguna combattre message oyo te oyo akokutana akotelema na combattre message oyo akutana na yo Yesu Kristo natiki bana na nyonso na maboko na yo natiki partage yo na maboko na yo tiko batela bana na yo esika nyonso bazali oyo aza na besoin na yo oza nzambo amonaka mona ye mona bana na yo mona ba oyo bazoka mongongo na yo papa pe bomba biso batela biso na mabe papa sunga biso tobima na makambo oyo sunga biso bana na yo lakisa biso nini tosala papa continue na kolakisa biso nzela nini totambola na kombo na Yesu Kristo na tiki mama oyo na maboko na yo amen. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur ndenge nalobi nzambe apesi ngai ba message na mema na kumisi ye lisusu pe na sengi na pesi na bino merci bandeko na ngai pesi bino merci mingi surtout na bandeko oyo basali ngai ba rappeler ngai ke ba pesa ka nzambe merci basenga ka nzambe merci te deux fois lingala na lobi yango boye sans vraiment nga mona yo kango vraiment nzambe na nga pambola bino pona ba commentaire bozo sunga ngai vraiment nzambe apambola bino mingi nzamba pambola bandeko o bazo partager ba message bazo faire ko meka ko sosolisa bandeko o bazo comprendre peut-être ko comprendre ba message en nzambe il faut avoir l'oreille spirituelle pona koyeba ko comprendre ba message mususu vraiment nzamba mona ba o bazo partager bazo exhorter po tozo sa l'évangélisation biso nyonso ngai nzamba pesi nga na ye nango na pesi bino pe bokaboli yango vraiment nzambe na nga mona problème nyonso boza nango oya za na problème nzambe na ngai a assister nzambe na ngai a pambola ye esika nyonso to azali vraiment merci bandeko na ngai. Donc nazokota na ba message o nzamba apesi ngai nazobanda na message o nzamba apesi ngai ya guerre. Après na koya kopesa message o nzamba apesi ngai ya drapeau na biso ya Congo eza na message mususu oyo na kopesa po nzamba apesi ngai biloko mibale po na mboka na biso oyo photo éliminer na losambo nzambe ye moko osala le reste biso to bondela kaka. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ndenge na lobaki la fois passée to bondela pona roi wana azali ko kende balobi ba annuler te mais ba reporter voyage na ye mais ça nul et sans effet mes bien-aimés dans le Seigneur pour nzambe na biso azo sala. Donc l'air na lobaki bongo mes bien-aimés mususu ba bien-aimés mususu ba komela kingai ba tuna kinga date ya prière exacto banda quand en fait sûrement na s'expliquer qui bien te donc l'air na lobaki ke to bondela ngai directement na kota ki na prière nzamba lobai na ngana kota na prière directement na kota ki na kota yi retraite il y a 3 jours ndenge nzamba sengaki donc il fallait to banda prière mbala moko et to so continuer na prière yango nzamba zo senga kaka to bondela to continuer na ko bondela vraiment nzambe na biso azwa lokuma. Donc ba message on a na ngona bandi na oya guerre. Mais bien aimé dans le Seigneur, nalala ki na butu ya le 1er mars. Nabandi ko nzamba bandi ko lakisanga na ndoto. Namoni tozo ya na ba voiture
nazalaki na volant na voiture moko ba voiture mosusu pe ezalaki nango kotambola tranquillement na nzela tozoya ndenge nzela ezalaki euti koto il y avait quelques bandes tozoya na voiture mais d'un coup namoni bato oyo bazalaki liboso oyo barulaki déjà bakomaki liboso bakomi osala demi-tour bazozonga bakomi kozonga bao baluka bazobalusa bavoiture bazozonga liboso nasali na prêter attention te namoni voiture moko ezongi après namoni voiture mibale ezongi mbangu na vitesse ekei après namoni voiture mosusu eleki na vitesse ekei après namoni ezolanda ba voiture nyonso dans tous les sens ezozonga ekomi ozonga mbangu ezongi nakomi mona ngo sikoyo bizarre sikoyo na ide nanga peut-être bakangi nzela liboso ndenge ezalaka lea mosusu bozoya na nzela moko babloke nzela liboso ou bien nzela eza surtout ou bien batravaux biloko moko ya bongo mais namoni ezocontinue mais bien aimé dans le Seigneur ti namoni bavoiture nyonso tout esili bavoiture asuki eleki ngai na telemi sikoyo na stoppe voiture nanga na bino namoni on bizarre bavoiture nyonso tout ekimi ezobaluka ezokima mais pourquoi mais ngai na liboso na ngai naomona eloko te na bino nazwa na voiture na ngai nalongola yango na bando nazalaki nakende pembeni nazonga nanu nsima esprit na ngai donc molimo ya nzambe oyo eza likolo na ngai ekangi ngai wana en fait alobi na ngai kokende te omona makambo ezosalama yo kookima te yo fo omona makambo esalama alors nazongi na voiture na nsima navandi sikoyo na kati nasali neti nazongi na balabala yango mais j'étais un peu reculé nasali lokola na telemi pembeni mais soki moto aoleka omona quand même voiture avant boma fo kotana yango ou bien na souterrain ou bien na zamba mais ezalika na balabala mais nazongi mwa nsima natie pembeni mpona mona makambo oyo bato bakimeli. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, mbala moko mes frères et sœurs, namoni ba char de combat ezoya tala ba char de combat landani camionnette ya ba militaire wana o ezaka na sima polele. En fait ba voiture na ba camionnette na ba char de combat biloko ba voiture de guerre ya ndenge nyonso o ba utilisaka ezoya tala ebele siko l'air na moni yango mes frères et sœurs na lengi nzoto esalinga malina bien yango wana bato bakimi bato baza lisusu te na nzela bakimi makambo bakimi sino bakobeta bango masasi donc bakimi bitumba donc bakoteli biso bitumba ekoti place oyo nazali na telemi sikoyo na bien nzambe nga sikoyo na telemi awa ndenge nini bato nyonso bakimi natikali awa nga moko sikoyo so bamoni ngai sikoyo molimo ya nzambe azoloba na ngai zala calme mais nazo comprendre ngai na bomoto na kati ya ndoto na ngai donc nzambe azo faire sentir ngai guerre ndenge ezalaka peur wana ndenge ezalaka nayoki kobanga na kati ya motema na ngai ide na ngai ekomi meso bamoni nga mpo natikali kaka nga moko wana mbala moko bamilitaire mosusu bazalaki na kati ya bacamionnette na bango nzambe asali ke namona bilongi na bango namoni sikoyo bilongi na bango e bazotala na direction oyo nazalaki mindele ya pembe wana oyo bazalaka pale wana ya pembe wana poso na bina cité neti mundele moko aza pale ya bamindele partout bazalaka mosusu bazalaka pale mosusu bazalaka en fait eloko nzambe message oyo nzambe apesaki ezalaki global alinga alakisangaki eza bitumba ya biso bato mwindu te ya biso bana na nzambe te eza signe oyo nzambe apesaki nga lere wana ntango atali na direction na ngai nga sikoyo na tie mutu na se molimo ya nzambe azoloba na ngai bakomona yo te donc yo ozomona bango me bango baomona yo te mpe bakosala yo eloko te
effectivement bamoni ngai pete baleki donc cortège na bango babenga ngo soki convoi soki. Mes frères et sœurs, char de combat wana na ite so ezaka minene bongo po nga na mona char de combat une fois tokende ko visiter place deuxième guerre mondiale et salama na Belgique. Bateau baza na Belgique baebi place ezalaka. Tokenda na ba collègue na nga musala en visite. Donc chef na biso asara biso surprise abina ke olakisa bino to sa promenade moko comme to tambola mingi aloba na biso une fois asa biso surprise amema biso tokende visiter. Mes frères et sœurs on a visité place deuxième guerre mondiale et salama. To kota kuna presque je sais pas 2 heures du temps pour ça tellement monene totali makambu nyonso ba tactique nyonso ba salaka ba expliquer biso ezarana ba guide so boke bazo guider bino na mona char de combat na misunanga ba collègue nanga po ba mata ba kanga photo likolo il fallait ba aider bango char de combat donc so ke tele minute liboso anda ku boy e ko panza yango donc yango na mona na ndoto nazaki tellement choqué na ndoto wana sikoyo na komo yoka nzambe koloba nanga na matoi nzambe azoloba nanga na matoi bunker. Mais bien aimé nangi tolanda message ou bien. Nzamba zolo bananga na zo yoka nzamba zolo bananga bunker po na kumisaka nzambo mingi. Lo bananga ka makamoko nga na yebite bien na ezai na mutu nanga même pas. Na zo ka zo bananga bunker. Bunker. Ah. Na okia lobi susu bunker. Na tuni nzambe. Na tuni penza na bi bunker. Pona nini bunker? Abinanga bunker ezali place oyo ba flamand basalaka ba place oyo basalaka bandako batongaka souterraine bandako souterrain po ba bombana neti caserne était mais place à bombana en fait signification nango yango na mais basalaka yango na deuxième guerre mondiale elingi kolakisa likambo wana ezo bandela basalaki yango na deuxième guerre mondiale sikoyo bazosala la même chose pour eza troisième guerre mondiale oyo bakosala mais guerre wana mondiale ezali monde oyo ya bango nzamba lobi nanga bongo eza monde oyo ya bango entre bango. Et pourtant mondial, entre parenthèses mes frères et sœurs, et ça monde mobimba. Ti en Afrique, ti partout. Mais nzamba lobi nanga monde na bango. Parce qu'il y a des races et des mondes séparés. Yango la ki se nga ba poso na bango pona mona. Après ndoto katani. Na kansa na s'expliquer malamu. Ba signe ba point on nzamba pesi important na kanisa so yibo comprendre te boko ko bandela mo moke po bo comprendre na suka nzamba lobi nanga bunker wana nzambe asala yango synonyme alinga expliquer nga ke basala ki yango na deuxième guerre mondiale ba fabrika ki biloko na po ba bombana ezaki ba bisika bazaki ko bombana sikoyo nzamba lobi na nga yango lisusu eloko eselekai na deuxième guerre mondiale a lobi na nga yango lisusu parce qu'il y aura une troisième fois ke bako bunda répétitive donc guerre ya monde na bango point nzambe asilisi koloba na ngai place wana ndoto ekatani. Mais bien aimé dans le Seigneur, oui, nzamba lobi na ngai troisième guerre mondiale ekoya alobi na biso, mais nzamba lobi na nga susu monde na bango. Pour na nini, pour il y aura une dernière guerre qui va se faire. Mais ça guerre ou ekosala masiko te wana ezali guerre ou ekosala manasuka guerre ya Armageddon. Nzamba lakisa inga bango. Mais si ko nzambe a spécifié, a expliqué ngelo kwa lingi aloba. Guerre oyo kosalama na monde na bango. Mes frères et sœurs, so totali na livre ya Matthieu, na livre Matthieu,
na verset 24. Tobandi ata na verset, verset 6. Bible Bible, vous entendrez parler de guerre, royaume contre royaume. Royaume, une nation s'élèvera contre une nation. Mais ça ne nous parle pas encore de la guerre mondiale. Oh, biso tozo kanisa. Guerre mondiale, matériellement, na guerre mondiale spirituellement ezali. Il y a une guerre mondiale spirituelle, na une guerre mondiale physique. Guerre oyo nzamba zola kisanga, eza guerre oyo ko toucher occidentaux, ba occidentaux. Oyo eza ya bango na bango. Après ça, il y aura une guerre oyo ko atteindre monde mobimba matériellement. Eza guerre ya Armageddon, guerre ya Souka. Oyo Yesu Christ ye moko ya ko sauver biso. Eza na Apocalypse. Wana Yesu Christ ye moko akoya na guerre wana kozala ye moko. Oyo ezo s'élever sikoyo, Yesu Christ muto nzambe ye moko muta permettre a permettre bitumba oyo esalama po efungolela biso nzela. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Si qu'on a continué un deuxième message. Surtout lundi, nazol pesabino moi idée moro lisusu. Pour Bible c'est ce que maloba. Pouvoir ya vina mort ezana monoko na biso. Ba parole nyoso ezolobama par rapport ya guerre mondiale obango bazoloba. Ezana maloba na bango moko. Et pourtant nzamba sa ebisi biso. Na sotoke na livre ya Jérémie 19. Nzamba zo biso makambo guerre. Alobi ba osa biso guerre. Ils vous feront la guerre, mais ils vous vaincront jamais. Il y a une guerre. Mais pour ni ba vaincre bisoté. Et pourtant il y a guerre où il ça partout puisque nzamba lobi il sera avec nous. Premier ministre de la défense, il y a Russe, il y a Russe, il y a Rusland, il y a Russie, à lobby, une troisième guerre mondiale sera nucléaire et destructive, a déclaré qu'il y a ce mercredi. Macron a lobby, cette guerre est un grand signe qui marque une nouvelle époque et le pire est à venir. Tout négliger malobati. C'est ce que Macron a dit. Bilo bazo bimsalam nokona bango ça annonce cette guerre là où ça entre bango. Et ça entre bango bako sala bitumba na toko mona yango na misu na biso. Il y a une guerre qui va se faire entre bango Europe mobimba. Nzamba la kisingango. Guerre wana ezali guerre ekofungolela biso tozonga na mboka na biso mais tozonga na mboka na biso ndenge ni nde bandeko bazotuna soki mboka na biso ezala makambo nzamba azosenga biso bana nzambe to bondela to longola yango to sambela po biloko wana elongwa po eloko nyonso tu ata oto senga nzambe biloko nyonso toza nango so tozo mener vie à prière nzamba pesa biso Nzambe lobi na biso to sambela sans cesse. Soko sambela zayi na tina te. Tolonga to mona ba résultat mususu bien na bomo na biso te. La prière est très importante et ça la makamo puisque nous déclarons des choses. Tokoyi ko vanda te to lali pongi to sambela kate. Non, sans la prière toko réussir te puisque d'abord vie na biso eza spirituel mais bien aimé. Tokoyi ko vanda ko mener vie sans prière tokolonga bata butu ndenge nini tokolonga spirituel ndenge nini soto bondela kati bango baza na spiritualité ya mabe biso siko toza rien vide sans prière mais tokolonga te mes frères et sœurs alors nzamba zo ebisanga boye na mboka na biso nzamba pesinga indoto nzamba zo laksanga drapeau na biso na koti na deuxième message drapeau na biso nzamba zo lakisanga na moni drapeau ya Congo. Alors nzamba bandio la kisangai étoile o ezaka na drapeau na biso. Nzamba bandi ko bouger étoile wana.
na ndoto nazomona étoile ezobouger. Alors nzambe alobi nanga omoni étoile wana eza na drapeau wana drapeau ya Congo o nzambe ayebi na ete Congo wana nzambe ayebi te ayebi se wana te ayebi ne pe drapeau wana te. Donc nzambe azo reconnaître na drapeau wana te. Nzambe alobi omoni étoile wana balingi ba changer étoile wana. Étoile wana o eza na drapeau balingi ba changer yango. Na tuni nzambe ba changer étoile ndenge nini. Nzambe alobi nanga oui puisque étoile eza esprit. Ndenge livre ezo ebisa biso ya Genèse totanga yango na Genèse 37:9, Joseph eut un songe et il dit, il le raconta à son père. Voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Tant que Yesu Christ a botamaki, ba mage balobi tomoni étoile ezongenga. Donc étoile eza molimo. Ndenge nzambe pseki Abraham tala likolo ozomona nini. Abraham amina azomona ba étoile. Telle sera ta postérité nzamba ebisi étoile. Nzamba lobi nanga étoile wana eza esprit. Esprit wana eza lié na ba pacte o evanda na mboka. Donc drapeau na biso ti ezalaka na biloko nyonso eza wana, bande wana ya rouge, étoile wana eza significative. Nzamba lobi balingi ba changer yango. Pona loba bien maloba oyo nzamba pesinga. Balingi ba changer étoile wana qui est un esprit. Balingi ba changer constitution. O eza lié na étoile wana. Na molimo o ya salaki constitution wana eza na drapeau. Balingi ba changer système. Balingi ba sala pacte ya sika, une nouvelle pacte na étoile o eza na drapeau. Quand on nous parle de changer la constitution, makambo tozoyo keza spirituel. Donc bako sala yango na ndenge ya butu. Mes frères et sœurs, nazo annoncer bino eloko ezali important o nzambe aebisi ngai na memela bino congolais to telema. Po makambo ezo ya liboso soki biso tolongi spirituel te. Toko zala, toko kuta na baguerre wane ko engloutir biso. Nzela mboka na biso soki nzambe abito sambela tozo sambela te. Tozo soit en considération makambo nzamba zoloba te ekozala pasi pona biso. Nzamba lobi balingi ba constitution o balingi ba changer étoile wana o eza na drapeau na biso. Donc balingi ba sala pacte ya sika na mboka. Pacte wana balingi ba sala ya sika na mboka ezali ba pacte evandisaka mikondi o eumisaka bakondi. Bakonjo bavandaka na pouvoir a umeli alongwaka te. Ndenge tozaki na ba système ba kondi na biso mususu o ya liboso alongwaka o ya umela. Ndenge tozomona bamboka mususu ba Congo Brazzaville ndenge bazo umela neza pacte basalaka. Nzamba lobi nanga ezali étoile wana. Yango wana drapeau wana soki bana nanga bazongi na Congo il faut bo changer yango. Alors nzamba lobi to bondela pona ko boma ko briser pacte wana o balingi basala. Toza la vigilant na prière eza na bitumba na maboko te. Balingi ba changer constitution na monoko te, balingi ba kotela yango banzela ya milili, ba changer constitution nga na yebaka te eza na pacte na rapport na ba pacte basala na ba lien o basala na drapeau na biso. Drapeau wana étoile wana. Donc ezali spirituel. Yango nzamba lobi to sambela pona ko briser lien wana. Ko briser lien wana basala ki liboso. Ba constitution na basala. Ezali pona ko dominer biso, ezali biloka ba domination pona ko dominer peuple congolais. Yango to komona peuple congolais to azo sa makambo susu to so comprendre makambo sa na mboka te. Revendication ezate peuple na biso azo koka ko telemate. Azokoka ko revendiquer droit na été eza babiloko balalisa peuple balalisa vraiment peuple ya osakana te balalisa peuple congolais siko balingi ba renouveler yango ba changer loko yango to mona ki roi wana azokende ba ko sala babiloko wana ba pouvoir ancestral o yaza nango comme yaza mutabiloko wana
balingai basala yango balingai ba changer biso makambo moko ba kotisi yango ba telemisi yango drapeau na mboka po drapeau eza iloko munene drapeau ya mboka eza très important to moni na union européenne drapeau na bango basala to mona ba étoile belé ezo signifier quelque chose ba étoile wana nyonso ezo signifier ba mboka nyonso tout mutu na mutu na molimo na yachi eza significatif na kumisi nzambe ndenge nga vraiment révélé nga makambo yo e nga na sina tia yango na prière nazo bonde pona makambo nyonso nzambe azolobela biso yango lelo na yebi bino bandeko nanga toyeba makambo zo sala ma constitution bazo changer za spirituel avec comme ma physique to banda kolala tozo comprendre te ba peuple congolais zo comprendre te basi basala kango na molili alors nzambe apesi biso avance ya makambo po ko sala masusu te komi tangu ya nzambe et komi tangu ya nzambe et komi tangu ya libération ya Congo to banga te pona ba guerre ezoya po na koloba franchement ndenge na comprendre nzambe lobi na nga guerre wana mondial na bango ezoya ya monde na bango etali biso te biso bana nzambe oto kangami na nzambe to kobima tout droit po nzambe lobi na nga tala porte eza polele il faut botambola bokende mais faut bokende place où eza libéré to ko ke na mboka na biso me mboka eza ya kokangama mboka eza captivé mboka eza na ba lien mboka basala ba pacte etikali eloko moko su nzamba yebisinga na kosala yango vidéo puisque wana eza kama mulai na kosala vidéo mobimba après vidéo pour na faire comprendre bino makambo nzamba yebisinga eza makambo euti epa na ngate nga na yebaka na ngate ke drapeau wana basala biloko makambo na zolo beza mambo molimo eza makambo nga na yebite eloko eza très important yango wana biso to libérer mboka na biso spirituellement tant bazolo ba kosambela ce sont des choses spirituelles eza kokota en contact na molimo nzambe po to lalisa ba étoile wana to lalisa ba pacte wana to kwesa ngo to longola ba lien wana na malika mosusu nzambe alakisi ngai na koya koloba ngo po na kopesa message ya ndambu te po to yeba ko bondela to boma ba pacte wana to boma biloko wana biloko batia na mboka na biso makambo basala na mboka na biso balingi ba renouveler ngo po to lala ba pongi constitution eza ya monoko te. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, na ko pesa biso message o nzamba pesi j'espère vraiment que eza vraiment clair. So que ça nango clarté ou bien de comprendre te komela ngai ndenge ka bo komela nga bo tina ba commentaire bo ka boela bandeko message oyo ba yeba makambo zoya. Oui, il y a une guerre qui arrive oyo eko frapper Europe oyo eko frapper Occident oyo par contre biso ko fungolela biso nzela ya kozonga mboka na biso poto kozonga tolinga wana bande wana na lobi na bino nga mama dasa na bino ke tozonga mboka na biso nazana ba message au certains nzamba pesinga et mutuna mutaza na rôle na ina mboka na biso mais poto simba yango tokanga ba message tozana makambo photo yeba makambo photo sala toza mayele mutu aza spirituel tout d'abord toza spirituel pour ça toza trop physique to longue lote to sa makambo na musuni et opesa biso lote vraiment tika tata nzambe apambola biso merci na ye soki azongi te kozwa biso Yesu Kristo na biso a décider yango te na kozonga mbangu pona kopesa message oyo nzambe apesi biso po eza eloko photo sala tokoti déjà na prière bandeko nanga tozala na attitude ya prière makambo eza mabe tala bandeko bakomi bloqué na bamboko ezosala bitumba soki oza na Yesu na ona poche bamemi ata eloko kolia te bamemi ata pomme te bamemi ata bilamba te bamsu bakimi bisu ba perdre tout bandeko nanga biloko eza vanité ezala elamba ezala biloko kolia ezala babiloko tokanga nango ba voiture ba matériel tout est vanité de vanité un jour peut kotika ngo eloko eza important eza bomoi ya likolo eza ko sauver ba âme na biso totambola na kobanga nzambe to se repentir to lingana to te ya bandeko ata muto monyo sepelaka nete te ya ye ako se repentir ata na minute asuka tika nzambe nanga pambola biso
ngai mama Dassa nalingi bino vraiment na bolingo nzambe soki azongi te tokokutana très bientôt pour un nouveau partage. Au revoir mes bien-aimés dans le Seigneur.